l'Éternel des armées, les rois de rois. Nous remercier Balongo Fumukimbango Vuziaka Nando, mais Jésus-Christ de Nazareth. Ndebozo mona na micro ya Elenga Congo Boye. En tout cas, j'ai même des larmes aux yeux, na koufaki déjà, mais pendant na sokatisa et tout tingai maman on a perdu connaissance. Na kuiga soma bandai koleka tombo maboko likolo pona la sa voiture que non. Alors na yo kana na se a crise wana ke muto azana se. Donc na yo kongo ba na se a tombo linga vantinga na bordure. Donc na kai somo zini ya jekutute. Tanga lobi na bona koti na taxi mbala moko na ke pa pasteur. Au moins dans bola ke la batu baliwa. Batu mususu. Na mela na nga bière na mela cigarette nzamba yebinga nzamba tala motema ya mutu naza mama abana o quelque part to mamba rola ki la biso to bidaya ke pas tu refi lo bagi ke ken piano okufara aboye liwango nge ya pana ote par exemple te alba ken piano okufa nga pe na okufa mais moni liwa wana ezongela retour à l'expédition libulu na ya timo ngayo na sa en vitesse ngayo na sa en so takufa obiba beza ki liboma problème ya te ba beza kinana na yo pema et bon yo bibi mwana nokuta za yo azana na envie lukela e solution potango yo zana mwana oyo azaki zengi oza kofinga muto akufa eza normal te nde na oza fali eza ka fali te lebuka buya na oza ebongo papa je vais rigoler pour ozo te ya quartier ata yaka passage ayaka ko apprendre ayaka école ayaki ba apprendre ayaki ba apprendre tout ça la musala. Oui, bien que choquant ngai, et c'est que na boy baguerre ningo otolo ba aw. Baguerre est à la loyale. Avec plein d'intelligence, avec beaucoup de réserve. Parce que dernièrement, il a ngai na mutu, moi na ya petit na ngai mignon ya fali. A otu na mama na sexe na lingala. Yo kaki yango na fimo kwa zo finga biso, a fingi sexe na lingala. Tu na mama. Oui, nini wana. Toke no malembe. Manike mutu mo bena legi na télévision chauffé wa démarrer manike occupé te kaka kipaka kokolo ngana manike de John déjà donc on a déjà makambu na ngamo na makambu déjà na telemi boy na santé que na makambu ba to finga non qui peut ba mon système. Est-ce que vous ba numéro 1 ba chroniqueuse union sur internet ou ça la succès ou les gars ba papier Elenga Congo Glodidia Sika la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Ndeko mama, tala lelo koma na problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, bela merveille ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merveille ba solution azali na Suisse, mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo tokisami na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merveille la solution. Mokonzi ya banzete azawana na Suisse, obenga ye na banimero eza affiché. Merveille la solution, batika yo. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Donc tu as mis lelo maniqué, tu solana maniqué maman na prince o lelo et azape na mamuna ya so pesa pe makamuna ndenge na ye malgré mikolo azo leka na be émission te suite ya mo makambo belé lelo à travers cette émission tu solana et parce que Zini Kumbia fouillé so bozo tala bien Jean-Pierre Golaksa no tozana butu tozana bandal place ni to fouillé to zui maniqué to solana et bonsoir maniqué. Bonsoir Zini Kumbi. Boni.
Ça va par la grâce de Dieu, Nasepeli Mingi. Merci à toi vraiment. Je salue tout le monde. Il a choisi ma tata. D'abord, na okumisana nzambe pozinyo ebi na uchokuta un accident avant-hier ba tuta ingai. Ba tutinga penza en plein macadam. Donc so na zaboye ba fan na ngai nyonso. En tout cas, na remercier nzambe makasi. L'Éternel des armées, les rois de rois, nous remercié Balongo Fumukimbango Vuziaka Ndombe Jésus-Christ de Nazareth. Ndebozo mona na micro ya Elenga Congo Boye. En tout cas, j'ai même des larmes aux yeux na kufaki déjà mais nzamba sali grâce ba tout ainga mais na bimi sans égratignure. Donc je remercie mon Dieu. Voilà. Balobi ba tout sur na moto, okwei vraiment na makadam, garçon moko ya tomboli maboko likolo pour que ça mi tuka muta kwei na se. Est ça vrai? Est ça vrai papa? Est ça vrai? Et ça aventure tes vrai so bosser renseigner na kitambo na mabaya wana na utai réunion ya fimbu na fimbu to sali réunion na baken esili baken kutu tamba ye baken batikalaki ba esi mabiti ba uti tout à moi na mwasi moko boye na makada ba ye aboye donc baba niko pluka ngai ngata ba tutinga kaka na telemi na koti na tang na telemi na se reposer muke garçon na tulingo sambela wapi ngabi na sambela kaka bi ozana eloko nzambe potang ba moto wana nazo katisa et tout ngai mbama on a perdre connaissance na kuei garçon mo bandai koleka tombol maboko likolo pona olakisa ba voiture que non na oyo kakana na se ya crise wana ke moto azana se donc na oyo kongo pa na se a tomboli nga vantinga na bordure donc na okai somozini ya jekutute tanga lobi nga bona koti na taxi mbala moko na ke pa pasteur na expliquer pasteur asambeli pona ngai en tout cas nzambe azali po banga ba semno ka ke no manik de John ba ekraza ki na pon wana e uto jefang e uto balukana 19 personnes ba kufi pon wana batu nyonso ba biango dans so ba tuti wana ba kufa même manike ba tuti na moto nzamba a sali ngolu ozu problème te ozoki te et le côté normal nzamba kumba ma merci eloko ya mabe ya koleka zini na kati yo maloba te micro eza ya yo omoni tambo olakela batu baliwa batu mususu na mela na bière na mela cigarette mais nzamba yebinga nzamba tala motema ya mutu naza mama abana ko quelque part tout le monde barola que la biso to ebida ke pas tu refi alobaki ke ken piana okufaka aboye liwango ngeya pa na hote par exemple te albai ken piana okufa nga pe na okufa mais moni liwa wana ezongela retour à l'expéditeur libulu na ya timo ngayo naza en vitesse ngayo naza en ko pas tu kola ke la yona ken piana bokufa na ndenge nini tunaye abanana nuna Juvenal kibala o na opesa mbota za na Paris Juvenal na Paris Albana Juvenal so tumbi livre oyo okufa tozana ba image tozolo belango na ba archive na film que je salue mon boss Ken Piana Makizembe je salue Angèle Moussoel Makizembe ya nanga Viviane Nzumba ya nanga Gabi Wabelo en tout cas Elisabeth Mayangi Nzambe ya ba maman je regrette beaucoup ndenge tozo sala musala oyo lelo batu mingi na poto ba komo banga na otindela so ba mbongo na ba bilamba po modèle ya kobimisa kindoki ndenge wana zini kumbi ata lelo olobi no pesa pa tu refi lamba no olingate okoki koloba kindoki boye ngai ne nazabwe na koluka bino na butu oluka inga na butu batuti nga pe na butu mais nzambe nanga alakisio il est mon rédempteur il s'est élevé na psaume 91 lobi je donnerai l'ordre à mes anges de te porter apesa ki ordre na ba ange na butu wana ba memaki nga butu ya le 27 batuti ngai na place ba bakufaka mais ngai na mis sans égratignure ba nyonso azo ka moi est-ce que ça problème n'a pas tué refi tout ça un problème té et l'autre balokuta kaka avandanga na donc c'est une longue histoire oyo ndeto sala musala na netboye bango mo ba provoquer guerre abanda ofinga babia ka yemo que son âme repose en paix le père de mes enfants ka yemo ko et c'est rien qu'on a senga ken congé ngabi ken nava na congé ata ya 3 semaines na zana ba prière mo na sala bango na ba bibi ba sala ndaku bazwa ndaku na bango wana soki masoki nini soki manini pona ko finga ka batu baba niko finga babia po babe ke no tamba niko finga ken na répondre te ken na répondre baba niko finga babia na ye na pesi droit de réponse ngabi zo finga babia kutu mutakufa obi babia azaki liboma problème ya te babia sa kenda na ye opema e bongo yo bibi mwana no kutu aza yo azana no envie lukela e solution potango yo zana mwana oyo azaki zengi ozako finga muto akufa eza normal te voilà
on comprend to finga na biso ba tozo finga micro mais muto ya sa kenda biso peut-être na biso comment se cicatriser ba ça les Pierre Tombal ba ko nogira ngo samedi balo bien na mona ki yango déjà samedi to zala na nécropole et ba bi famille et zuma kamonio so tout na opesa merci beaucoup na noko to batindi te izebola te o monde ka balo baki ke noko izalo baki no Pierre Tombal babia ba sala ngo na cotisation te noko ize mo ka uti Londres dilo azape a dilo bola pas awa Emile bola pas awa ba ye juste ko sala Pierre Tombal ya babia po izebola za noko babia aye ko sala Pierre Tombal ya mona na ye asa sali pe basi ba poser yango pe inauguration de eza samedi skoyo makambo fali pupa azui ba visa Canada manike na kati ya te te ngana zate parce que quand on a commencé les démarches ngana zala quitté voilà ba voyage eza et puis eloko mona betaka c'était ngana sala na fondation yo sala na groupe te na fondation mais so voyage à groupe et ali nenge kena biso to sala musala ba to ya pour na voyage te to nga peme na fali na zakana comment je peux dire nazalaka na soif moko quelconque intérêt moko quelconque te voilà na autant osela mutu aliaka na mutu ki na yo eka boyo sala manike olia ndeni ya kolia zaka voyage te chez moi on a des voyages ba biso 7 6 bana poto nazalaka nga mona Kinshasa bayana nga bakenda poto ya Klando te ya makolo pete bakenda njili Roissy Charles de Gaulle soki na vandaka boye parce que ba démarche sikota on a zaki nga moko ezaki ndenge mote na ndenge siko na il faut na kende na escorte ya na nga Mireille Ituni me motema ya Junior Okito ya na nga Clarence Ituni me motema ya Jean de Pierre Badiata noble ba ya na nga ba Serge Ituni me bazawana ndenge siko na olinga na voyager na escorte wana za bana pourtant on a kei famille eza awate na otika ekoya babanda osela ngana lia mbongo ya poto 4 fois baya na ba otinda mbongo nazolia ba pourquoi wana série wana mobali ozotaka mobali otika mobali na ota bolingo bo mwana mais sikoyo baya na pesa baya na condition que na ko kenga mo tena tika bana po famille eza awate bino so boza na poto bana ifona kena bana na ngai wana eza makamu susu biso toza wana te pourtant tozosala makamu na biso to etala yango tout le monde ayeba neti bato mosusu basalaka chacun a sa façon de mener sa vie et de faire les choses on comprend kumbi ndenge oza wana oza na modèle na yo omenelaka elenga Congo je salue Tracy Mbelenga aza na nini na France na mwasi na ye omoni ndenge Tracy est-ce que Tracy tanga bana okena na sala en publicité omoni aki akomi mais soki bana sala en publicité alinga akoma te ozomona na ya soki na kumisaka fali de un d'abord to uti quartier latin to uti ndako moko et puis mobile nous qui collègue na musala puis vient na ye na babia bazaka donc mutu oyo andima fali na quartier latin zara babia basamba kimi ba mese ba kimi Olympia na Zénith babia banolinga fali mingi même fali tanga misi album ne babia na fali tala ka ata babia kufi lelo oyo na lobango clair mutakunda babia eza fali akata tourner oyo signé déjà contrat samedi bakunda babia fali fala beta na Paris akata tourner et créer la kebe makamna producteur na ye to yebi nini na sola na peut-être tam so zong saka mbongo mona ezaki déjà bolingo makasi na bolingo wana tanga na osima micro na net na ondima te ba finga fali ozomona mais siko système de restaurer kana kakaki paka kokolo kakaki paka kokolo yana nga Gabi wa Belo babi Solange Panda Elisabeth Mayangi kakaki paka kokolo kende poto ya makolo biso kakaki paka kokolo elikolo bani elakisi ataku tumutatelemi boye azo finga yo koki peyete manike bena boyino ba guerre barando kipaka kokolo Cynthia Kapashi kipaka kokolo ngana yebaka te ke tinga na banda kotanga bakomo na bango na banda kofula bango na banda koyeba te nzoka ne banda kofula mepana na tie bango na mode d'avion bazo yoka na lisusu zoka bango na tia bino na mode d'avion kipaka kokolo tako zunga na banda na otambola na ngai na otambola na ngai ba Océane Zanzu wa Baja le gourou du temple autrement créé Sandelphon pentagramme étoile magique ba lobby monseigneur Dangbe kipaka kokolo lelo fali pupa na fali pupa ozo kumisa fali est-ce que lobby o finga fali te manike loba na nga pe na o finga fali na ba raisonner fali a papa na bana
touti quartier latin toyebani ba comportement toyebani ba caractère ata tovanda ndako moko te mais quartier latin c'était une famille nde na ozwa fali ezaka fali te lebu kabuya na ozwa ebongo papa faire rigoler pour ozwa ebongo te ya quartier latin ayaka passage ayaka ko apprendre ayaka école ayaki ba apprendre ayaki ba apprendre parce que quartier latin c'était école des anges yaya balbum lokwa ba V12 wana ba magie wana lelo lobité balbum lokwa ba attentat lelo lobité ebi olali olamuki osala album lokwa attentat te lelo lobité eza neti balbum lokwa ba tokos lelo lobité yaya ba générique lokola ba école wana lelo lobité oh ekobeta te tokomi na 4 800 000 vues na nyonso wana bato botala ka ba vue ebongo chicon yo yebi chèque à Google ya monsieur Google. Merci beaucoup Maniké, tozo continuer émission tika topé ça. Merci beaucoup na jisempa di vidéo, merci beaucoup na Nanou Kikala, merci beaucoup na Françoise Betankoum, merci beaucoup na Mireille Momene, merci beaucoup Momene ebi na Italie. Ouais, Mireille Momene na Italie, maman na bana na maman sociale. Yé maman na bana na maman na Jonathan Kadima Muluba Mwindo, maman na Prince Babia, maman na Anandonga, maman na Tom Yumba, Mireille Momene na Italie na Pession Bote mingi na papa, yé toujours na papa pembeni. Somo, merci beaucoup. Na ma mamie Claudie Lagrasse, la vraie baronne, je le confirme avec Fox. Merci beaucoup na Jorgi Samba, le procureur autrichien. Merci beaucoup na Popo Lubiongo. Maniké, obane no leka to zuyo na ebité. O leka sous émission te poani. Bon, namoni koleka na zwa ki vraiment discipline moko boye ya kosala ba émission pena parce que lelo oyo na sali na émission lobi kuna ofingi. Léon a fait une site émission lobby kana site wana ba ke ba finginga yango na préféra ki pour avant au sananga émission faut futanga nga futi quand même te yo futinga ite eza ba raison privée et puis site ya Tracy mutali boso donc yo penako na olo ba no ba vérité za garçon mo fulama. Merci beaucoup au site ya Tracy na sala émission na ngote muta mbala liboso nga na sala émission na site ya Tracy donc yo pena wa mutangenge wa mutamanaka wa étoile wa garçon étoile na olo bango pena bana poto a garçon étoile na boya rabino mabe oza garçon étoile parce que nga na sala ra musana ngai nga na finga raté na kota raté na ni pour ni contre nga nelenga kongo na sala musala na yamba mutu nyonso pour votre information yango mo na maneko luka na ba manike fona luka parce que Mireille Momene abi luka na manike bo sola elenga kongo yango to continuer na biso donc ndenge zawana to sala musala oyebi eloko eshokai ngai eza teke na boyi baguerre ndenge oti oloba awa baguerre ezala loyale avec plein d'intelligence avec beaucoup de réserve parce que dernièrement eloko wana ekangai ngai na mutu mwana ya petit na ngai mignonne ya fali aotuna mama na ye sexe na lingala ayokaki yango na fille moko azofinga biso afingi sexe na lingala tuna mama nini wana natia bango na mode d'avion fimo kaka finga ba insanité finga ba sexe basi ye lokwa za na ngote ba fio bazoleka na ba finga grosse moulir ba sexe na ba finga carrière ka jinga ba pourquoi yo za mwasi zo finga nzoto ya mwasi c'est quoi zo tuna mama na maman mignonne na c'est quoi oh abim de John Yoka mwana zo tuna enregistre mwana na atindela ngai voice wana na yoka pasi nga binzambe to ça ko éduquer banatin c'est quoi zo tuna ngona lingi mama c'est quoi ça. Ça signifie quoi Abi de John Yoka yaya? Hein? Yango yana nga Gabi Wabelo yana nga Viviane Nzumba. Ole la Gabi Wabelo trop hein? Wana pena yaya bazaba Viviane Nzumba, Gabi Wabelo, Claudine Luyeye, hein? Babi pena la grande dame de la sagesse à professeur. Donc bazaba sœur o pena bazong singa na nzela. Babi, tu es une grande femme, il faut d'abord avoir respect envers la femme. Ope sapenza différence entre toi et ces filles-là. En tout cas, cherche vraiment à changer ta façon de faire les émissions, ta façon de parler. Donc, Maniké a tika ofinga na télévision, voilà, Maniké ba insanité. Si ya, na sala droit de réponse, il faut na yeba ndenge ni na sala lango. On comprend kumbi. Il faut na yeba ndenge ni na sala lango.
oza mobali so na bani nyanya esale boye yekuta za salite boye ben sénité na ba ifo na lobango c'était parce que même baya na nga ba sepela ki so ba ki ubie musala ngo ezaka ka off eza bien te baloba ke no manike afinga rabat OK nga na pesa ba droit de réponse tant muta finginga nga pe na répondre mais façon à répondre on était dans le même bassin les foufous des mêmes badi les poissons des mêmes kikalung yango nga so na ça la différence nga moi je suis là pour différence à liboso ça les années différence à liboso ça na tika ofinga ba insanité de dire des insanités, de dire des sexes, de tout ça non. Est-ce que bateau nyonso baloba mabe pour no limbisa bango? Te na limbisa bango déjà. Na limbisa bango déjà. Na limbisa bango déjà. Ba rosa après ba combien? Te bateau na loba na bango mabe na yebi nombre bazate. Oh ngala lobi bateau na loba na bango mabe te bateau oh ba finganga na limbisa bango mais bateau oh nga na choka. Na façon ya osala ba émission na nga en tout cas bo pardonner nga ça ne va plus se répéter oh nga na choka balinga nga mingi mais na choqué ka façon na lobeli en tout cas bo pardonner nga vraiment na mitema na bino façon ya osala ba émission et pas olimbisa ne manikete nzambe na likolo esa moni hein ça moni donc ndenge za wana to ça la guerre loyale to tika ba famille. Il y a un Angel Moussoel Makizembe, Koko Arafat Makizembe, Balobi, Patrick Mayangi. L'ange céleste choisi, ma tata a choisi, Balobi Vata chez Brigitte Anani na Paris, Wana Nguluya, Kitoko. Jolie Maya la madame. Balobi 100% bandal, Boleke Benabengaka 100% bandal et Ndemakamu. Merci beaucoup, merci na batutu botali biso to komi na suka émission manike batu ba retenir nini na passage non émission. Batu ba retenir kaka que non. Sikoyo manike na bino Manique de John oyo ya bino oyo alongola bino ba stress Solange Panda maman Nicole Aurélie ya Karine Kwediatuka ndeko ya Karine Kwediatuka en tout cas bon retenir que non Manique de John na bino azo sala effort Claudine Luyeye de la sagesse babi Jires lay bofoto babi wantage Jires malele Jonathan Kadima secret d'amour to sala effort manike nga pena na ebeli manike toke no malembe manike mutu mo bena lengi na télévision chauffé wa démarrer manike occupé te kaka kipaka kokolo nga na Manique de John déjà donc na déjà makambu na ngamo na makambu déjà nde na telemi boy na sentir que na makambu bazo finga de ba finga na occupé bango suste kaka kipaka kokolo bokende ka makolo nde bokende otangela nga 5 chroniqueuses basala musala bien internet 5 ans 5 chroniqueuses basala musala bien Cynthia Kapache Déborah Bouanga Laura Chou Grosse Moulure nani oyo nani oyo Fifi Siwa voilà 5 bakoki natangelo misusu Teyo bay 5 nakoki 5 oh so ngana bo bana basala musala mabe Teyo basala musala mabe na yebite ngabi o basala musala bien Fifi Siwa Cynthia Kapachi Grosse Moulure Laura Chou na nani oh musna nanga mo Manique de John pe na mi bosani Manique de John parce que Manique de John c'est royé ba numéro 1 ba chroniqueuse union sur internet ou asala succès ou les gars bango Manique de John qui panvita Nzambe na bango la reine de l'internet autre Madi qui panvita Manique de John milinga trop na milinga tenga na lobaka bien na kosi yananga yananga Viviane Nzumba na lobaka mabe l'ange céleste choisi matata balobi Nzambe aotika la moko ozalaka moko l'éternel des armées babi ngamoko nde makambu Manique de John Soule mobali ya kitoko babi koko dilaso staff mobimba ya Fali Poupa ba gros bisous. Merci beaucoup na Manique de John o ya pesa ki biso opportunité ya yambaye tika to pesa merci na Tracy Mbelenga Pro merci beaucoup na la mignonne merci beaucoup na Mireille Momene Tracy Mbelenga gardez bien azapenda garçon oyo te wana ngo ane loko na lobaka na ezanga akombo me azanango Mireille Momene na Italie madame. Merci beaucoup na Claudine Lagrasse autrement dit ma mamie merci beaucoup na Gina Betumungeng merci beaucoup na Belinda Bumba merci beaucoup na Diki la merveille Queen motema ya Patrick Bichila
Et merci beaucoup na Jorgi Samba le procureur. Merci beaucoup na Popol Biongo l'excellence compte. Il a l'excellence compte. Popol Biongo. Et merci beaucoup na JSM pas de vidéo. Mon thème est Nicole Mpadi, moi ça l'église catholique na Valère. Merci beaucoup na Joël Basunda. Et Tobo Sanité, Pati Barbichou. Et pourquoi pas na 001 Pélagie Bokila. Et puis Tobo Sanité, Yoga. Et Yoga et Jampi Yoga de retour. Nous avons filmé là. Les gens là Jampi. Nana Nicolas Mokondité. Pourquoi pas na Josué Diantsuka. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. Glodidia Sika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.